Bonjour, Bamelomane ya la bonne musique. Toza na 39e anniversaire ya quartier latin ya Koffi Olomide. Oyo ekobetama awa na Paris na poto. Nalingi na pesa point de vue nanga concernant concert wana, événement wana. Ya grandiose surtout na quartier latin. Mais une chose qui m'inquiète, eza point de vue nanga ya inquiétude surtout. Biso batu to lela Koffi Olomide. To benga kaye légende. Suivez les guides. Koffi mutu alakisa biso Parc des Princes. Alakisa biso nini U Arena. Alakisa biso makambo ebele Bercy. To benga ye suivez les guides. Mais lelo un orchestre ya Renault, ya légende africaine. Au nom ya Koffi Olomide avec orchestre légendaire ya quartier latin. Oza kubimisa batu. Berceau ya ba musicien ebele. Akende kobeta na salle ya 3000 places. 3000 places. Anniversaire ya quartier latin. 39 ans. Total la sika ba oyo ba beta ba 30e anniversaire ba 15e anniversaire na poto kaka par exemple ba Kassav. Kassav aza ko beta aza usala anniversaire na ye na kati ya ba stade. Mais ya biso légende parce que Kassav eza orchestre légendaire. Monde entier ba yebi bango. Mais biso skatoza na légende oto bengi Koffi Olomide Agbepa Antoine. L'homme a ba 4 Cora, l'homme soki ya nini aleka na ba TFI, aleka na ba CNN, asala ba exploit. Mais azo kende ko se confiner na place ya 3000 personnes. Place kozala les arènes de Grand Paris Sud, rue soki Eugène Thomas 91 000 Evry couronne quelque chose na France nde esika ba pesi na place naza kotalela na Google awa. Eloko naza komitu na sika suivez les guides ya ndeko na biso ya vie na biso ya légende na biso ekenda wapi parce que na minute oyo basale Koffi aza permis kobeta na poto basale eza ebele. Oya koki kofungola pe toloba légende encore suivez les guides a pesi biso sale ya sika. Place ya sika. Encore une fois, so totali ba nombre ya ba musicien quartier latin o ba longwa ba fandi na poto. Tout le monde a bazo beta ba nzonzingi ba concert de par-ci par-là. Nombre ya batu wana donc ba quartier latin wana. Soki ba sangani toloba bozana à peu près 20 chanteurs. O bazawana, boche ba animateur, au moins 4 na poto. Salle oyo quartier latin bake kupona, eza salle ya 3000 personnes. Est-ce que Koffi Olomide azo banga ko affronter salle munene ya 20 000 personnes? Parce que eza eloko pambate, ça c'est Koffi Olomide. Ça c'est Koffi Olomide qui va se produire le 29 novembre, le lotoza le 17. Donc dans 12 jours, concert à Koffi Olomide et Kobetama na Paris. Encore concert otozolo bela, il y a 39e anniversaire ya quartier latin ya Koffi Olomide. Mais à Kobetango devant 3000 personnes. Et ça n'est pas concert na Olympia. Presque même chose. Où est notre Koffi Olomide? Où est notre suivez les guides? Où est notre le quadracoraman? Qu'est-ce qu'il est devenu? Nasalaki émission moko boy, ça fait peut-être 2 jours boy. Na lobela ki makambu oyo. Ba conséquence of notre légende aza kozwa, c'est parce qu'il ne prend pas le temps ya ko lire l'heure. Autre état, autre mœurs. Notre Koffi Olomide serait la personne qui pourrait se produire une fois l'an. Par exemple, chaque fois, bah, anniversaire à Boye, nde akoya ko se présenter, ou bien salango après 5 ans. Mais chaque année, azakaka na concert tango suka moko.
ba interview kaka moko koza la personne rare, la personne la plus attendue. Il fallait que ça la Koffi Olomide, la personne phénoménale. Mais lelo tellement que ba interview ele qui est belé. Koffi il est vu partout. Batu bazali susu na posa okende koyoka Koffi Olomide te. Imaginez-vous ce que Koffi azalaki muto asalaka concert, abeta concert une fois par an, ou bien asalaka ba interview kaka na ba grand. Aujourd'hui on ne doit pas mâcher les mots. On ne doit pas se tromper. Notre Koffi Olomide, notre légende, s'est rabaissé na niveau moko ya makasi. Ye akoma camarade on dirait ya ba youtuber. Même ba inosbi ba koma kana niveau wana te. Fali azana totala kape ba oyo baza ko mema musique na biso o tozo benga lelo ba numéro 1 o baza baza na influence makasi na musique na biso. Vous n'allez pas voir Fally Ipupa na biloko Koffi aza kosala. Koffi il est trop na batu oyo bako memela ye eloko ata moko te côté professionnel. Et puis aza côté batu oyo baza ko silisa ye valeur, baza ko silisa ye respect. Koffi azalaki mutu tango aza kosala émission eza mukolaza na France akena ubeta France 24 ube na RFI bayambiye o ezalaka a privé et puis basali ba rediffuser émission après eza makambo direct te. Neti bomonaka ba Youssou Ndour baza kosala jamais na niveau ya Sénégal bokomona mutu aza kokende kosakana na kombo ya Youssou Ndour, c'est impossible. Parce que baza ko pesa ye respect, ye pesa ko mi pesa respect. Place Youssou Ndour aza ko kende, ce n'est pas place où n'importe quel chanteur a ko kende. Aza ko mi pesa kilo wana, aza ko mi pesa valeur wana. Soki Youssou Ndour le loi beti concert, c'est tout le monde qui est activé. Ba Sénégalais bazu fo ba kende. Bo mona ki preuve tangu ko wera nani Fally Ipupa invitaki na You Arena. Bo mona ki résultat ya kozala phénomène, ya kozala na public était à cause de la toujours isolé. Il a su garder respect na ye. Yango bomoni baza pe ko pesa respect ebele. C'est boko ki jamais ko kende na nini na Côte d'Ivoire. Ba ke boko ne koyoka baza ko manquer Alpha Blondy respect, c'est impossible. Eza na musicien moko mwalingaki ko meka nani Alpha Blondy ko meka ba ko clasher ye. Batikala donc ba concert na ye moko musique esila ye parce que population à Côte d'Ivoire ba pesa et discipline po atushaki Alpha Blondy batu boya ko kene musique na abeta ka ba misaka CD et bimakate alelo koma ko fana na poto akoma mutu ba TikTok mutu ya YouTube boyebi linique kombo na ye wana na Mali mutu lokola Salif Keita bokoki jamais ko manquer respect parce que aza komi pesa valeur moko boy. Mais biso toza na légende oto lingi makasi akota na mitema na biso espace aza komi pesa ye moko alingi trop ba visibilité alingi trop kozala na ba caméra toyebi te soki nini nde esalaka Koffi Olomide azala toujours na katia ba liboso ba caméra nini esalaka Koffi azala musika na caméra. Pourquoi il n'est pas loin des caméras, il est toujours à côté de la caméra. Et là, quand on a ko silisa Koffi Olomide respect, eza ko silisa ye aspect, eza ko silisa makambo ebele. Et là, quand on a ko zele pa Koffi, eza muto déjà toyebi ke aloba déjà tiki makambo musique, donc ko bimisa ba album, concert ko bete eza bien so ba président ba bengi par exemple na Brazza. Ok ko beta concert ya VIP. Ba bengi soki na Guinée Conakry. Ok ko beta soki na Guinée Conakry. Ok na Côte d'Ivoire. Obeti ba concert moko boye ya biloko ndenge wana. Tango zole kasika na ba chaîne avant beta concert oleki na chaîne ko sala promotion ko lobela concert oyo ko beta ou bien oyo beta ki et comme eloko moko tamusu 2 fois 3 fois par an. Mais ya Koffi Olomide na biso sika na yebite soki ezapo manager azate yemoko manager yemoko communicateur yemoko marketeur donc na yebite soki nini nde ekomela Koffi Olomide légende na biso akomaka na niveau wana. Peuple congolais aza muto ya kolinga balobelaka kombo ya Koffi Olomide avec respect avec dignité. Mais na ndenge Koffi yemoko aza komema makambo na ye ezo permettre te Koffi azalaki mutu malgré ba
indifférence entre ye na Fally Ipupa azalaki mutu oyo ifalaki toujours à tout moment apronaka question nyonso bakotuna ye ezalaka ba réponse moko positive bakonseil banini na ye ya clash ya négligence wana ezomema Koffi Olomide epai ata moko te yango tozoloba soki apesaka micro apesaka monoko na ye na ba micro oyo bakomemaka clash te ezala lokola batu ya RFI ba Claudicia ezala batu oyo bazana ba TV5 bango bakoya na ba question ya communautaire te ba question communautaire ezosilisaka batu pe ba valeur lelo soki batu bazobengaka Koffi sako pesa respect na kombo na ye c'est parce que ye moko azako kita na place wana bandeko na ngai na komi na suka mais une chose est vraie concert oyo nandimi te ke tina minute oyo place ya 3000 nanu basali sold out te cela veut dire que il y a un problème soki quartier latin bazana anniversaire na salle ya 3000 personnes na France Koffi oyo toyebi Koffi oyo biso toyebi na niveau ya salle ya muke ya 3000 personnes soki nanu atekisi ba billets nyonso te lelo tomoni bato bazolo bosomba ba billets cela veut dire que les billets ne sont pas encore finis donc Koffi Olomide a komi na difficulté ya population ba komi na difficulté ya consommer Koffi Olomide banzembo ya Koffi tozomona na YouTube baza kotala ba streaming eza kotambola mais comment Koffi Olomide azana difficulté ya ko mema 3000 personnes na salle wana est-ce que c'est parce que ba polémique mutu eza ko arracher ye batu wana ou bien batu aza ko inviter pembeni na ye baza batu ya polémique botala ba Savané batu nyonso ba Eric Tuti makambo baza koloba ezana batu baza kokomaka leze na makambo wana Koffi Olomide c'est aza légende na biso oyo 3000 places elingaki ezala sold out na mukolo oyo aza ko annoncer concert wana il fallait que ba billets ezala kosila 3000 billets 3000 places ce n'est pas quelque chose pour na Koffi Olomide bandeko na ngai donc soki ba billets esilite tina minute oyo il faut Koffi Olomide à revoir façon na ya ko sale la marketing façon na ye ya ko approcher ba concert na kilelo ngam tuna bino Gilmas bo partager bo commenter on est toujours là pour la culture ya Congo.